soki 2016 ezalaki ane ya mbutu nazomona te 2017 eza année ya identification. 2018 ezalaki kanga Moïb. 2019 année ya réclamation. Ba politicien ba réclamer nini? Nous avons gagné. Je suis le président élu. Monsieur Fayoulou a eu l'occasion de démontrer qu'il avait raison. Il n'a pas réussi à le faire. Ba député ba réclamer pour la nini ngala pasi nanga kimobola. Zongi sanye loko tata oyibe loko nanga. Zongi sango Kande Mati. Omoni président Luamba nanga tokufa na bango côté population ba mama ba kolela mama ndunda to sala ko bokola bana na biso siko to fifa wapi kilomba tima ko kanti ba yambule bilanga to disile batekolo kisekeri aya ye moko wa atadila biso makambo babotolo biso bilanga baba minganda kunanga wana notolala na libanda na bana bankoko nanga iwana tala nano age to komi nako kende lisusu wapi Félix Babalobaki. Peuple congolais a réclamé. Ba travailler bazona la libanda lokola ba makaku, c'est intolérable monsieur, intolérable. Nous sommes où? On est où? C'est dur, c'est grave, intolérable. Président Félix, tolinga changement oye. Suko makambo o talonga boy. Année ya réclamation. Bande ko ba kolela. Ba chinois, ba libanais, bazonyo ko la biso bana Félix. Balé biso pendant 11 ans. Sous-traitance et coup photoboy sous-traitance. Félix Tshisekedi avec beaucoup d'honneur. Que demain ces gens-là quittent. Tosali 12 ans d'esclavagisme dans Mboka Oyo. Salaire et à Malungé Zate transport à l'opération 1000 francs. Tovotaki papa Chichi. Papa Chichi wana akalisa mabe papa ne adobaki. Oui, bande ko balandi ya to kombo amne de bisaki no liste de la liste to kiti awa na base na foule ici les pa wapi ba congolais ba image bo mona ba réseaux sociaux ba Facebook ba WhatsApp ndenge ba ko tumba ba africain na Afrique d'ici ba bité biso to kotika asimate Angola lobby Zambia lobby Kagame lobby na kokene makambu ya forum économique wana te Congo PC lobby déjà biso kotika asimate biso pe to ko télé ma population to le bande ko sida bo kende e pa na bino bo bomisa biso trop xénophobie e bandi mo kolonini bakole bakufaka biso ba Afrika te ba na biso na biso mundela ba mabiso na biso monte ba na biso na biso nini kaka to koluka yango na moni ba image ko tambola raconte ya mwana mboka Peter Bota na Nelson Mandela balobaki nini pona ko bongsa mboka pona africain mutu ezala problème to ba na biso pona nini ba kongole ba ko sala awa to zalimo keke tribunal na bokebi nyonso oui mbote mama mbote papa Didier to moni yo awa ye poza mama na biso avant na libanda mboka président est marqué ni nazala kanda makasi d'abord je suis un peu malade na uti na hôpital nazo ya na moni na ovanda na juste awa na boulevard awa na moni batu batondi awa milinge za ya kusakana te puis ba policier bazolanda ba congolais bazo ko benga na bango nde na pusa ni pe na ye baso eza nini nde na moni betuda bazalaki abandeko bazalaki ebele ababengani bango balandi bango balobi bango baye ko manifester bazali contre makambo ezoleka en Afrique du Sud ke bandeko na biso bazoboma bango na Afrique du Sud babomi bango trop yango na bango lelo basiliki bayaki awa ya ko manifester batia moto basolo bakoyi kosala bazo revendiquer ka ba droit na bango parce que balingi batika ko boma peuple congolais libanda mais na moni mabende ba policier na biso balandi bango ba manifester liboso ba congolais en tout cas naza ko ma dessus na siliki makase pe na kanda OK ba image ba to kotala wana ya biso ba ko mona te awe komika ba policier télé bango ba ko mona makambo ko lekate donc biso congolais mbala boni ba ko beta biso mbata mukolo Brazzaville ezaka idem Afrique du Sud idem yango to ndoy ba ministre ya congolais de l'étranger grand frère na Maroc ndeko na biso mo sa fa na Maroc ko ezawap famille na ezawap na Afrique du Sud oye bisa biso combien de morts combien de congolais bakufi maman et on biso pasi to ndeki changement makambo ko kotika pona nini nana za sima biloko nyonso
En tout cas, le baptême que Bamutoya, c'est ma camonga na yebite, mais ngana zalika nazaka contre bateau bazo ndengi ba ya bazo ba Congolais ba na mboka na bango. Tandis que bango bazana mboka oyo bavandi kimia, bazali loger, bazana ba entreprise na bango, bazo sala musala bango calmement, baza tranquille, batungi sara bango te. Ngana zo senga na président de la République démocratique du Congo to votaki o bisono to lito asma Félix il faut télémer la makambo président Félix faut télémer la makambo il faut essayer là ala ta profil à Mobutu azali président bazali ko ba mboka mike no surtout libande banda ko banga Mobutu bazali ko banga Mobutu makasa alors Congolais comme le rôle eloko mwobo ya pamba faut mona makambo salami abo sepelate hein Congolais azali mutu o bazali ko respecter libanda mais le Congolais ça na valeur à mon côté président Félix télémer la makambo pour nanga ambassadeur fallait faut pas refouler ambassadeur ba refouler ambassadeur on basali nangola hein faut pas en tout cas nazali soutenir ba Congolais ba zonga susu ande balobi na 23h ba ya ba piller ambassadeur ba sala ba osala après ba sa mutelo ote et ça ça c'était oyo ki bande kone balobi biso nyoso asima biso za ba patriote to lingi nenge zo sala mamboka yo sala mape aba bongo ndeko akena mpana bango na Afrique du Sud awa na Congo awa ba wara bazali ba indien bazali ba chinois be kolonioso awa ndeza kuma poubelle na bango mais pona nini biso so bamoni biso libanda to monde ba mbwa na bango ba chien ba serpent bande ko ngai to ko so na biso na bino en tout cas to luka muke ko zo solution na mboka na biso Congo to luka dignité humaine ya ba Congolais place to zali e ko se biso soni pe mawa bande ko nyos nenge ba telemi biso bi fito telema oyo tiba ko landa biso libanda mboka na Congo to telema elongo to lakisa ba basida fude kino Congo nous sommes un et indivisible to telema bomoko ambassade pe kangamanan une partie oui ndeko mama olobi nini nazo senga na bandeko na ngana surtout ba Congolais ba étudiants Congolais surtout to telema to sala marche to ya ko manifester beso ambassade oyo pona bandeko na biso ba o baso kufa na Afrique du Sud Congolais esiko zali na bino ba diaspora bandeko na ba diaspora auto zala bino na banda ya mboka to motiver bandeko na biso to sala marche moko munene to ya liboso ya ambassade oyo bazo lia ba Congolais bazo boma ba Congolais lokola bantaba lokola bambo ya tibela beleza na sens te en tout cas président telemela likambu oyo président makambo faut sila et sila parce que biso doyebi ka fait fachi béton makambu tout eza béton donc il faut telemela makambo sila toza devant ambassade ya République sud-africaine to rier pour répondre na invitation au toujours qui lobby na réseaux sociaux par rapport à manifestation contre xénophobie au bandeko l'Union africaine basée na niveau de l'Afrique du Sud va subir. Mais bizarrement apparemment qui va disperser manifestants alors qu'il y a une manifestation pacifique et demande d'autorisation et ça la maquille. Alors je ne sais pas. On nous frappe en Afrique du Sud, on ne peut pas payer ça. Donc, tu es manifester de manière pacifique pour nous faire comprendre que xénophobie est amabé. Et ceux qui vraiment manifestation auto, bandai qui préparer tout ça là, et l'équipe bien, et pour ça là que plus aucun autre État africain est privilégié xénophobie. Il faut faire passer un message fort selon nous. Ok, merci Bandeko Balandia de comment tu as souka, mais tu as aussi un gars de nous makam, tu yeba, ni ni école en Afrique du Sud. Nani azasima makambo yo tobo yaki to lingi Afrique za moko Afrique faza ini et makambo ko le kanenge nini to lingi solution et puis kimia na mboka na biso mais ambassadeur o ifa kende nanu akena pas sentir que même bout nga le baka les relations entre les deux pays en relation force quand yo beti nga pe na beti eza makambo to relation diplomatique te ndeko biloko wana yango omoni ndeko auri sa 18 ayele biso te a beti biso nemo buta salaki awa Brazzaville a bengani ba Congolais biso to zui mutu ambassadeur azalaki azoke pa na bango moi ngomso na beto zona bana na ba tikala wa po makambo ko sala matro ba Congolais baza tout héros yo te deuxième épisode des alliés moko bo makambo sur le Brésil moi bien te mais muté mana biso ezala bande ko ba Congolais ba ko bima ba bima ki pa mbate mboka awa classe malonga la kate hôpital malonga awa na Congo la kate to que nous ba so médicaux kuna otanga kuna koluka mo loka kolia ko sunga famille kuna na Afrique du Sud awa yango mo konzamboka mona mboka Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi social ba Congolais to senge to tsango primo social ya ba Congolais pour to bimaka susu libanda te so ko muta ko so salaire à $500 $1000 aka ça na poto aka ko ça na Afrique du Sud awa ko la bien on fout ta taxe il y a l'état moké mais kuna ta taxe l'état fout ça combien
bato bakokima na Kinshasa toujours mboka tokokima ni nzala pasi misala ezali te yaka bato bakokima na mboka na biso Congo mais tolingi mboka na biso ezonga ndenge ezalaki ambassadeur oyo nanu ifa kende il faut la relation entre les deux pays akende nanu bon tokoyeba mbala nsima tika ete kimi ya nzambe ezala na bino tokutani lobi soki 2016 ezalaki ane ya mbutu nazomona te 2017 eza année ya identification 2018 ezalaki kanga Moïb 2019 année ya réclamation bapoliticien baréclame nini Nous avons gagné, je suis le président élu. M. Fayoulou a eu l'occasion de démontrer qu'il avait raison. Il n'a pas réussi à le faire. badepute baréclame mpo na nini nga na pasi na nga ya kimobola zongisa ni eloko tata oyibi eloko na nga zongisa yango kande mati omoni président Luamba nanga tokufa na bango côté population bamama bakolela babandunda tozosala yango tobokola bana na biso siko tokofiva wapi kilomba tima kokansi bayambule bilanga twadisile batekolo kisekeri aya ye moko wa atadila biso makambo babotolo biso bilanga babominga ndako na nga wana nazolala na libanda na bana na bankoko na ngai wana tala nano age tokomi nakokende lisusu wapi Félix peuple congolais a réclamé. Travailler bazona na libanda lokola ba makaku, c'est intolérable monsieur, intolérable. Nous sommes où? On est où? C'est dur, c'est grave, intolérable. Président Félix, tolinga changement oye. Suko makambo o talonga boy. Année ya réclamation. bande ko bakolela Ba chinois, ba libanais, bazonyo ko la biso bana Félix. Balia biso pendant 11 ans, sous-traitance et coup photoboy sous-traitance. Félix Tshisekedi avec beaucoup d'honneur. Que demain ces gens-là quittent. Tosali 12 ans d'esclavagisme na mboka oyo. Salaire et amalunge zate transport alors que 1000 francs. tovotaki papa chichi wana akalisa mabe papa ne adobaki